patron. Avec votre fille, votre enfant, on a toujours comme on a toujours la vérité. Les locaux na bino bandeko na biso kolinga kolanda biso partout dans le monde. Kolanda biso bokomelaka biso tout le temps. Lelo toza na émission moko spéciale. Et na bengi yango émission spéciale autour d'une table avec le diva. Donc découvrir ba diva yango banani. Nangai ensemble tokoyeba mosala nini basalaka baza banani lobi na bango eza ndenge nini ensemble todécouvrir parce que baza bato oyo bomonaka tout le temps na batélévision na bino bomonaka bango na baœuvre na bango ensemble tokodécouvrir badiva wana banani. En tout cas, merci mille. C'est un plaisir pour Nangai Oyamba Bino l'émission Oyoba na monde surtout balingaka autour d'une table spécialement les deux avec le diva. Bomoni tozana Ursine Pechanga na Silabi Salu actrice na bino o bolingaka o basala plaisir na bino tout le temps. Oyo bokutana na bango peut-être kozwaka ton yo solo na yo tout na bango ba question te ensemble lelo na bino koleka. Toyeba tobeta masolo un peu to découvrir un peu banani bazali et en plus nini bazobombela biso. Non banana gauche na nga Silabi Salu. Ça va. C'est que les amis. Je prends la pédicure, pédicure, avec les seins aussi ensemble. Trace sur trace. En tout cas, tout le monde ici, la Bissane. La nana, il va un peu. Si la Bissane. À un moment, on a mon accueil à film, à mon là. Mais ça date de combien de temps aux arts les gens veulent faire la salle où il y a l'artiste comédien. 17e année. Voilà, en tout cas, ça vraiment, même dans le trophée, il faut vraiment penser à Silabi Salu parce que 17 ans, moi, ça doit tenir la œuvre. En tout cas, c'est vraiment à féliciter. Je te félicite. Et aussi, ça fait combien de temps? 17 ans. Aussi. Bientôt 18 ans. Bientôt 18 ans. Ah, donc, ceux qui n'ont encore vraiment la grande dame où ça la fierté, il y a Congo dans le monde par rapport il y a Baron, la Baron, Basaraka. Il y a un peu aussi. Merci Bijou. Déjà, quand vous êtes au théâtre, les n'arrivent pas le hengue quoi. Parce que votre dans le communauté de l'eau, vous pouvez comme mêler, c'est pas comme mêler. Quand vous êtes au qui chance à vous dans ça là, tout théâtre les n'arrivent pas trop. Là, ils pour ça, vous vous nzoi, quelques coups, les équipes sans souci, il y a fait papa sans souci. Il y a président Gadadia, président Mangwaou. Donc, il y a Kala. Président il y a un groupe Salongo, il y a un groupe Salongo, il y a un groupe Simba. Et donc, il y a un groupe Simba et par là, il y a un élève. Il y a un voisin qui a un groupe, il y a un groupe de l'État n'a pas de nom, et le monde a dit que pris soit pour y informer ça, pour ça, on a été. Mais par moment, il y a été des artistes parce que mon père est un artiste sculpteur. Je ne savais pas qu'à raison à Katinanga. Et tant qu'on a côté Simba, formation. Ça veut dire que si on peut compter parmi les artistes à l'Iboso, ou pendant vraiment pour Simba, de compter aussi péché. Oui, je suis parmi. Dans la première, deuxième T, mais je suis parmi. Et jusqu'à présent, on a démarré par groupe Simba, j'ai mis cette fidèle. Je veux dire fidèle quoi. Fidèle sur le bout quoi. Oh, à non. Également aussi là. Oui. Également. Donc ma première actrice dans ma génération, oui. C'est la vie bientôt 18 ans. Voilà. Donc Rosa vraiment ma fille, Tokolo Maya Papa et en tout cas c'est vraiment une bien formée. Bien, mais tout le monde a un déjà, il y a un salaire avec le public, au Balanda Rabino, c'est Pélan Rabino, surtout la œuvre Rabino, mais il a une qui n'arrive un peu aussi là.
ndenge bosala na théâtre métier na bino ya ndenge naoki kosinga lobi nabengaki ye pa moto ayebaki mais okoti nango olingi yango okongosala nango est-ce que ereprésentera vraiment nini métier na bino artiste comédien ça représente quoi dans ta vie? Dans quel sens? Dans le sens où nous vivons tous les jours et que les artistes comédiens et représentants d'abord fier d'être artiste comédien. Dès qu'on interprète un rôle là, donc tous ces apports, la question, tous les apports, le problème de l'union, c'est que nous sommes fiers. Nous pour représenter Arnanga, la Libane, nous avons représenté le peuple congolais. Donc, Ozo, ça la fierté en Bokana. Fierté à Congo. Et tu es fier de ça. Bien sûr. C'est vraiment une bonne chose. Et aussi, tu peux rajouter quelque chose? Oui, pour nous, c'est aussi la vie. Comme comédien, ils ont été que le moment où nous sommes cause de la tremplin, non. Chez nous, ce n'est pas un tremplin. Ils ont vraiment ça là, des ministres bazali, des docteurs bazali, des commerçants bazali, des artistes. En tout cas, tu regretteras que vous avez. Donc, ça là, on a bureau. En tout cas, bureau na biso ngwana. Bureau pena yangwana. Ici quand tu l'as là, on peut na to calculer le faut de salir à malona quoi. Tu regretteras. Et en plus de ça, on a avec beaucoup d'amour. Vraiment. Parce que pour ça, les locaux réussir, il faut savoir avoir beaucoup. Donc, monter mon action, mon timba, le chant, on a quatre ans. C'est pas monter, on a pas résultat, il y a la touche. Il y a boyoki ndenge badiva na biso na obenga bango bongo lelo parce que émission na biso na lobi eza autour d'une table avec le diva toza bongo na beau cadre na bino oyo bomesa nango chez maman Eva Ilondo Oboshi place wapi asalaka biso la surprise tout à l'heure ayeto soufflenga aza pe na quelques surprises mpona bainvité na biso mais tokodécouvrir yango tout à l'heure tokoba na masolo na biso voilà nalingaki nayeba le diva par rapport à métier la vie, tout le monde a un métier est-ce que particulièrement dans le métier la vie, vous se sentez exposé partout aux autres qui ne reconnaissent que vous pas même pas salon ma belle, je ne te sens pas exposé à une personne. Merci Bijou. C'est vrai que tu as exposé parce que tu as autant la manamoki. Il y a un artiste. Tout la caméra, tout le monde plus sécurisé dans Zambie. Parce que ça m'a mettre à temps per circonstance. Si nous avons bien touché, il y a temps, il y a pas de bineli bazar, ça le loté. Mais par là, nous sommes gros, il y a pas garde-fou, il y a pour bon sang. Puis la biso est en bonne biso. On n'est pas là pour déambuler à chaque fois. Il y a pas de éviter les trop. Si, oui. Ce qui est important, tout ça. Ce qui est important, là, on passe à la maison, tu as focalisé plus sur la moussane. C'est vrai. Moussane, ils n'ont pas danger. Les gens qui sont alignés sur la thème, à se transformer la fanatique à Silla. Moi, il y a vers Silla, à l'ocasion, il y a 4 les gens pour gagner missionnaire. Mais heureusement, nous avons la cage juste. C'est confiance dans Zambie, il y a un autre banc à l'absolu. C'est lui qui est atelier au coup d'un Jésus-Christ. Ok. La question, moi personnellement, et puis ça m'a passé. Si la web ici, vous entendez déjà vers 18 ans, il y a carrière. N'a pas pu cet exemple, vraiment, on a un salon. La bino, il faut que dans la vélo, en tout cas, quand c'est les 10, vraiment que une nous a plus évolué. Peut-être na film au salut par rapport il y a pas ça là qui fait la œuvre madame il faut vraiment qu'on le reconnaisse on peut reconnaître mais plus nous nous a évolué par rapport il y a pas et je voudrais savoir est-ce la cause féminine et celle de cause à la différent parce que je sais aujourd'hui les lots au bateau de la si la pris 10 ans la œuvre on a depuis pas le la mais la facette qui nous il y a ma casse qui nous reçut par rapport à Yama. C'est dû à quoi? Bon, quelque sorte, là, pour moi, c'est totalement bien. Et ça, pas sur mon bazar, on a raison d'attraper qu'à Bissou. Bissou, peut-être, aux autres générations vont sauver.
biso pe moi je pense que nous vous avez peut-être génération nous sauver par rapport à la génération sauvée parce que nous avons se plaindre kaka ya ko reconnaître biso artiste la valeur na biso artiste o biso to sala ka eloko na nyana rectifiant ko sala théâtre théâtre ezali nde tomona basali so salongita public eye baye batali spectacle en live bamoni bacomédie bacteur en live wana tobengaka théâtre o biso kosala na batele dramatique avantage mokie na koloba oyo biso tozwi awa génération oyo bapub eza mingi opportunité eza mingi bakute bapublicité bato baseleki mingi bakute bamabanga oyo ke ezalaki te epai ya bamama na biso ntango elekaki avantage na biso yango na bamabanga bafani ebele bango mpe bazalaki na bafanatike epai koloba te bango bazalaki na bafanatike kaka nde nalobi ke bapasi oyo biso toolela oyo tokoreconnaitre baartiste yango ka yango eza opportunité mais je pense que papa si on a pour l'air temps là attends l'air temps là on peut pas être au réunir on peut pas une opportunité là il y a l'air voilà et ça peut plus se dans l'air autant de choses opportunité là mais on peut mais tu peux vivre quand on a opportunité tu peux vivre quand on a banga tu peux vivre quand on a du fanatisme il faut artiste à la pas reconnaître lié à vivre dans l'œuvre lié c'est ça ce qui est important et là on est toujours de la caille voilà qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, la kobaksa okie na aussi na lobi. C'est vrai. Na tango kala, maman na biso, papa na biso, babanda musalo parce que tu peux savoir respect belé parce que bango li ba kongo na nzela ko biso. Surtout quand tu as inspiration féminine. Oui. On a la tête. Oui. Ka biso to c'est te mito ba a. Netinga mama belé. Ka wana inspiranga mingi. Je peux reconnaître un peu de douceur de maman Mamélé. Oui. Et un peu de... Maman Bomengo et c'est directement. Il y a maman avec les mamans chaque donc aligné la maman. OK. Et là que monde peut évoluer. Ndenge biso pe na tête peut évoluer. Attends la classe de tali le ndenge makambo c'est internet et komi makambo c'est komi lelo ezali na kalati. C'est-à-dire que ndenge mo évoluer yango toujours que na vitesse wana. Tokomi tofanda mpe kala azalaki plus bapapa so bamoni mama aza juste okie kaka ozongi mais lelo tokomi na mwa libéralité moko bobiso moko sila kovanda bi non naza artiste naza actrice à part awa il faut nafungola nzela oyo par rapport ya connaissance oyo nazwi pa c'est que bamama na biso akala bazalaki nango par exemple oui tokoyeba bazalaki nango toza kozala mpe nango mais peut-être moni kala bazalaki na pauvre kengesa nazalaki réalisateur ya salon bazaki plus focaliser na bango mais lelo bayelombe bafongola mitema elombe aza na groupe neme atikaka biso to evrai na makambo to ezaki so amoni ke ekotelo quelque chose atiki yo peut-être kala ezali te yango moke lelo moi évolution ezali si on peut reconnaître que vous avez plus de chance que papa bon plus de chance tokoloba oui ou non mais lelo moni kala ezalaki production na poto ezalaki mingi mpena te mais lelo baalpha bokole bazala ba major bisali bazali ba Gilles Bavon bazali lelo ba tout titi kalu bazali ba Diego musique tout ça là ba producteur ba mimi bene ba côté ba ya ba ça ba commissaire ebele yango lelo pe to mimi moi trop yango c'est que pesi so mo nzela so na banzela te fungwele biso soko za mayele on va bien soko za mayele te tant okutana pinza okumo kima pinza okuri or ezaki il faut za mayele ko bagete ko biso to ko yoka ngana eza futur moto ba loya bali parti na besenga seli wana lelo mato kiteza sila ibisa David Beckham na aussi pêcher na coach Mourinho ndabu ya zati donc on est zaka et c'est on a li parti voilà mais pour lelo ko m'appelle lelo bandi ma biso eza ba bénédiction na bango c'est ça eza ba bénédiction et c'est eza ba bénédiction ya lipati ba mindondo ba mama Bomengo ba mama Mabele bandu ba o nyonso papa wana nyonso papa vala mais vala c'est ça parce que mais c'est la bénédiction parce que nakala bango banonsa banzonzi te nde tobengela bafilme ndo tokosala tozobenga banzonzi outi na couple na yo bauti na couple bosalani bosali filme yango ezosala mpe bino groupe salongo biso banzonzinga liboso tokotina groupe salongo zonzinga ebanda kala zonzinga eza eloko ya kala biso toye kokuta bango na zonzinga biso toza mike tobandi baozwa biso baomema biso na groupe salongo tozojour voilà mais tokoloba question claire mingi nde si
si par rapport à la psychologie parce que l'artiste c'est ma communauté et qu'est-ce que vous pensez de Nzonzi qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais comme je peux ils ont quoi bien. Est-ce qu'ils ont cassé ma groupe la binoté, ma film ma groupe la binoté, ma non, pour nous bander ça et cassé. Pourquoi? Faut que yébé le ko sala. Faut que yébé ni no yé ko sala. OK na vraiment tu vois. Nzonzi ezali Kalezaki groupe Salongo va na kona peut-être coopérer na elombe parce que on va autour de ça. Au moins la batu engagé de basaka na engagé. Au moins la batu ya sens ba na sans souci. Mais ça est que tout comme pour se côtoyer, boyer jouer seulement parce que beaucoup de gens quand na coupe na. Mais donner que ça est facilité sur tâche de l'eau, na ko vanda boy na couper na pour na jouer na ko. Na couper na l'eau na jouer c'est. Mais ça là peut-être banda boy ba kana. Non, pas koyo kana te. Na bango na ba principe na bango. Donner ça est que tout ananga to jouer ensemble. Voilà, c'est pour les gens. Pas tout ce que les déjà groupe na bango pour na banzonzi. Ben non. Zonzi ndio ça que ba yebana. Mtu ako négligé groupe pour na je ne sais pas ceux qui ont cancelé. Moi une donnée de benga moi utiliser équipe nationale. Ibengazana na kwa ni wana parce que sélection toti na Vita, toti na Imana, toti na Mazembe, toti na Renaissance, toti na Mabwelo. Parce que sélection ya ba artiste, oye bo beti, ndonzi. L'équipe nationale, c'est à toi de comprendre que tu es là. Voilà. Si on néglige le groupe pour la Ndonzi, il faut sa production de Ndonzi. Il faut l'identité. Il faut reconnaître. Et en plus, le producteur va découvrir ça dans la production. Oui. Le producteur va dans le bateau, il a l'action des lois. Oui. C'est toi qui vas parler, tu peux pas parler. À cause de la qui n'a vu tant dans la naïve, à partir de télévision. Quitte à toi de prester madame sans le reprendre madame. Yembi le les a sélection de la pas. Non, tant que Catine n'a que la actrice de la bonne c'est pas dit que c'est un joueur qui nous dit que vous avez. C'est ça que le quand on a joué équipe nationale. On dit mettre à ma carte vous fiez dans match là. Pas sélectionné. Deuxièmement pour la ligne à ma Zonzing, Zonzing les a bien le l'autre gauche à ma carte. Quand bateau au monde avec un Zonzing, à part juste bateau à vous, vous avez vous avez la solidarité pour ça vous disiez vous ça ils appellent au sous madame bateau tout le monde a la musique l'autre moment là mais chaque fois on a la simba mais comme on a la simba dans la journée mais donc le pas les sanctions Zonzing et ça biso fa ko la sanctions biso to gigi boko la sanctions biso to kutani mbala moto ça nini hakuna facilité à leo na mbona na yesi na parce qu'elle peut la souvenir on a joie pena telle. Ben oui. Hein. Donc ça c'est la musique la opportunités ah oui, c'est biso de kuta na bali parti, de kuta na bali Zonzing. Ba ya na biso na ba mindondo. Ni tant tout ça qui filme ya écrit parce que moi na ngai na Black Life Coach Morino. Le hôtel na biso aussi. Donc biso ba beka mo de biso na biso ba to. Jani. Yo tune mamba kotonga yazo ke poto. Na poto kuna batonga kape. Soka kute na msala kotonga. Atongiti. Yo mona kate batebele balongwa kisasa wa awa azalaka na ye menuisier. Akomi na poto akomi maçon. Papa. Pas Jani okende po. Avec poto. Yo le bayi papa Jani ki idiot fati. Papa, yasi la champion ya balokuta. Obi ke aro boma mutna lokuta. Nebise ke papa Jani a okini Paris okita na aéroport Roissy Charles de Gaulle. Yo zela babi a couturier. Yo pas Jani la ti ba veste ba dine. Oh bon quoi, je so mona la ta ba veste. Yo ba liboso mona la ta ba veste. Oh non, tikaye. Et pas Jani, o tongi buti to ndoluka courant na ba benda. Biso to ba terre mboka ya Congo. Tu vois que Eric Lema na poto, ngana na kisasa c'est moi. Grand couturier. Ngai na lata papa na bino lata bino mo bono lata. Bon, na lata la mala. Jani, na mukuse sur le moment to fandia wa. Sami, Oli Congo va jouer mille. Coach Morino. Eza ba Congo bangu ba pesa na biso. Ouais. Le coach Morino papa na biso le même tapesi. OK. Ayaka abina en tout cas ma fille comme coach Morino. OK, tu peux continuer. D'accord. Sami Mokili. Jani Fai. Ba uta ina groupe Chic Shop. Toi pas uta ke pas bodo. Toi pas uta pas bodo. Toi sai moi uta ke moi pas ebele. Toi uta to sangani wa. Ça les force. Mala moko zo mona.
te yango wana babi l'union fait la force. C'est ça, ouais. ota lobeloko moko ekambola producteur kananga na solo nayambaki honorable alpha bokolaki maki yango mais nangi nazongela yango bino bokolobela nako parce que toba artiste yaza producteur likambo na producteur bakokeli bazolobela yango lelo ke baproducteur baza koescroquer bato est-ce vrai que baproducteur oyo bayaka babengi bino naza na ye nana besoin nasala film aye bosali film me bomoni suite nango te otikaka kotiaka bakombo mosusu place esengeli kotya te moni eloko lokwa personnalité basanganaka nango na moto moto afuti bie na ye aye kino ntango aye na kino afutika bie ne mpo ya kosala baventure aye acontacte yo producteur asololaka na moto avant film nga na oloba blake acontinue asolola na yo avant film eza na kwa contrat soki alobi noke ngai bekam naye na filme na ngambo na nito travail yo opesi bacondition pesi ye na kashe na soki omoni ke boyokani kashe na osali filme na yo po soki osali filme okomolela baescroquer okomai na filme ndenge nini. Non mais est-ce que donc ça veut dire que balelo non vous allez victime nango te nakuta nango te po likamisa ntango na lisono nga nakuta na ngana na likamisa obakisa déjà nana pesa exemple moi ya Alpha Bokole parce que on a fait Alpha je suis mon papa il est mon papa jusqu'à présent il est mon papa parce que Alpha baza parmi ba producteurs au basali qui va biso ba film na ba photo tozala par rapport na ko za ba 25 30 films Alpha na sala en tout cas na zanga jamais et puis na ozanga rapete c'est-à-dire que Alpha ko déjà ba ne ko trouver na sonde nini soka ye na premier volume azo sala mso bosa 3 volumes soko futa ma $500 donc il y a 3 volumes dans 500 Alpha zo sa bon ayi vous donnez premier volume à qui ko bimisa soka ye deuxième volume après ce film au cours c'est le donc ça veut dire que on a pu comprendre bien aussi on va foutre à l'avance oui on fout tout au solo comprendre donc ça veut dire que ça na ba producteur monté boye bo sali après ba producteur na ba producteur baza ebele beti bipa biso oyo tant to bandi simba ba producteur na tete boso ya Ricardo ouais il va ici de les faire bandi na bango ba bandi na papa na biso mais que je ne te pas Ricardo ko futa biso boye parce que ezaki na contrat na président na ko simba biso na encore avec mon Dieu de makambo ya yeza yena nani na ya nzondi na olobela wana lelo polita akoya fa yena mo neti ngamu ba actrice na ye ya fa version boya ki ndeni mo ko bana mo nini na kati na casting na ye makambo na etonga yaki ngana na ko déranger mo tout na ye akochanga na mawalo kucheno iwa fa pesinga $50 na obenga skokinga no parce que yo moko autant yo lobi que naza walobi dès ata major ata nani batiti ka neba ya kasi casting ba uta ba casting na par capoto auditeur nyonso mais nga na yo kati solo balo kasi samuke ba uta na casting na par capoto ay na liste na tango aye na yo avec telle personne quand ndenge aussi la lobi yo za liste yo moko yo kike bato baza na casting telle place Alpha olala olongoni bakoleza yo titi ko numéro ça major numéro ça bengi yo te major bengi yo te Alpha Bokola bengi yo te yuyu musique abengi yo te tie ko bengi yo moko ye de toi même okomi kuna tant yo okomi kuna obondeli bango na bomala po bango ba papa biso to koma lwa bana bango susi na bango balinga tiko ke musika tant yo leleli na mawa na ye abika papa ata ofeleka na kota na ngapi yo moto sengi ata ofeleka yo mo sengi producteur ata ofeleka na sala Tony Bokole Tony yebisa ye mo major comme ça yo lo mawa ata mususu titi kalo ayo Alpha Bokole yo lo mawa akoti yo na mawa na ye bisusu azusu régie apesi yo mais yo sengi ki ofeli ko yo kozana mutu wana ko lwaki escoquer non mais nga na yo ki solo babi producteur mo ba utaki na kola aya sesi bato make apesi bato te eloko eloko nga ba te bien monté mais c'est déjà bien le pas on peut déjà encourager nos producteurs parce que bango pe bango bazosala lelo bino pe œuvre na bino esala na bino eyebana pe partout dans le monde lelo koza pe na besoin na soutien na bango koza vraiment na besoin na soutien na bango non seulement na effort na bino mais soutien na bango par rapport ya ba œuvre na bino mais eloko nangaki lisusu to soulever na émission na biso par rapport parce que
nayambi basi nanga lobela mpenza basi par rapport ya barole oyo kosalaka na kati ya bafilme ndenge tomona neti namonaki na filme kokoso 3650 francs congolais. Merci. Voilà. Voilà. Il y a un grand frère de Liboso, il y a un gars. Il y a une lettre, il y a une veste, il y a une veste, il y a 17 000 francs congolais. On s'est retrouvé là. Franchement. Poil. Là, je comprends aucune autorité. En tout cas, parce que ma signature, mais oui, ça papa, signature à Modero, signature à Os, signature à Nico. Ma commis, c'est dedans. Est-ce qu'on peut l'air ou l'état qui n'a na kokoso nazaki naoke poto poto nazaki mosa batista non nazaki mosa batista toyete poto naki nga azaki kotravaille plus ke mobali nanga totindaka babie na famille naki na Congo famille mobali nanga bakoma kokosamika pare na babie na biso donc toyo découvrir yango ezalaki bien mingi te en tout cas bato bazalaki bo batiele peut-être ezalaki nga azaki femme responsable. Voilà, c'était la question ya sila ederangeaki bato te baproche na yo bien na nzela sila wana azalaka non non déjà soki oincarne role oza nduma babengi nduma na babala on est à 5 sur 5 parce que faut ça la part de chose oyo ajouaki nduma wana ezalaki sila wana mais ntongo na bimi libanda naza susu sila wana oyo ajouaki role wana te nakozwa vie na ngai te ya scène na vie na ngai normal na salisango non so babengi yo moyibi ojoue moyibi babengi c'est-à-dire esimbi ojoue ndenge aloba susu toza basi plus tozongaki te soki bocontrover na biso na balandi bazotala biso omonaka mingi na bafilme congolais na biso antivaleur ekomi makasi likambo ya batenu oyo bolakaka na bascene ezalaka baproducteur batinaka bino bolakaka bino moko na ndenge na bino moko bolingo pour se faire promouvoir par rapport à batenu wana nakobanda ya beka masisi déjà soko biso tokopeso tokotya liboko na biso ebena akupe quoi obandi début na biso jusqu'à présent mais quand odifferencie bapiese okotala bafilme okotala omonake accotrement na biso correspondre na role na personnage so biso ozala ndumba basengi yo ozala vraiment ndumba tu obligé so biso ozala mama ndako ntango omonake sila azali mama ndako otala accotrement ya mama ndako na ndumba ya différent. Papa, oncle, amonaki oyo ederangeaka bafamile biso bazala fina babisana osala biso esala bamakambo ebele si je peux ebele na bafamile na biso même na basec ederangeaka baconjoint te déjà po motu okoza na nga abengaka bango bameilleur ami aza ya meilleur ami nango il faut andima eloko osala ntango ondima epe eza na confiance na yo ayebi ke quand tu es sur scène eza oyo aye te eza personnage ntango obimi okomi ya ye epuis so aza na confiance na yo donc soki ozoye déjà yebaka esila oui oyo wana eza sila wana eza sila ya théâtre ya film congolais bon genre que oye ozala na sila conjoint ya sila il faut qu'il se mette dans la tête non bato na biso bamotema na biso balaka confiance osa 100% parce que bayebi bango bayebi ke lere tozalaka wana tozalaka po mosusu lere tokima mpe na te ezala po mosusu bino nyonso tu bolinga émission na bino autour d'une table yango nalobaki lelo eza spécialement autour d'une table avec le diva tomoni badiva na biso ndenge bazobetela bino masolo en tout cas ya makambo mosusu mone koconfronte mais ensemble nga mpe nazodécouvrir yango na badiva na biso lelo mais en tout cas tokoyeba surtout tala mwa extrait mwa moke ya ndenge badiva na biso basexprimaka na bascène na bango surtout na bafilme oyo mpe kolanda mwa moke epi tozongisi